Yangwana tu vas mettre en garde. Baebans, on va créer des œuvres, on va aller dans l'idée à mon côté, na o matali l'attribution à premier vice-président. Mais tu as pour mériter un autre, tu as pour le biso IDPS, tu as na simaya honorable Français Chibalabala, oh il faut occuper poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale. Azali candidat favori, il y a eu des tests, Pambate Azali le soutien à base et soutien à combattant Nyoso. Azali Ndekotoyu a si assumé fonction wana mais au niveau de l'Assemblée provinciale, dans la législature, Oyo et Outi Koleka. A Outi Kozala vice-président à Godon Poy. Tout le monde qui a un malamu, qui a géré malamu. L'absence de Godon Poy, il y a un consumer intérim, abandonné pour gérer. Et moi, j'ai des témoignages même d'anciens députés, et abandonné pour le bas. Si les lois on a connu beaucoup de problèmes, c'est parce que à travers qui n'a ancien, bamoboutiste, bakabiliste, les lois sont comme des fatistes. Mais baza ba faux fatiste parce que il y a kuti bango dans la kata masolo. Le vrai fatiste les ali ba honorable Chibalabala oyo abanda toujours depuis 2009 pour travailler pour le compte UDPS. Il a été le secrétaire d'un niveau à Céline à Sanfil en 2009 nommé par Étienne Tshisekedi Wamulumba. Wana mbata zana na soki na PPRD. Oh bon. Voilà sur la PPRD. On est là-bas 2012, 2013. Après, on a déjà premier vice-président au niveau de Céline. On a mbata zana na INC. Mbata yide ngana ancien mbata na masolo IDPS. Mbata IDPS na lobby qui professeur André Salivé. Oh bon. Moi maël yango moni pe ba récupérer pe wana et le lot pas du chance à continuer fonction il fallait couper ça un fils maison. Mais il a l'audace quand même de réclamer les sous. Bon, c'est tout à fait normal. À Congolais, Rwandais, tu as droit à réclamer. Mais tu es ici, biso UDPS, biso bana Tchangou, biso bana Congo, biso bana Kinshasa, tu as toujours biso banso, la Simon honorable Français Chibalabala, et tu as causé la voie nouveau. Tu as qu'on a conseillé que l'Assemblée nationale et révéler l'image de Yango, et là, tu as robe Yassika, et ça là au service du peuple et au service du Congo. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez partout dans les montres de Takabino, ce qui actualité Zali tout le monde pour la mon côté. Tout le moyen nyo so yako transmettre bino yango. Mkwalo na Zali nga mon côté, a on a plateau na Zali Nandeko Blaise, o Zali Bongo président ya parlement de Bouya, Massina Petro Congo, na de ko sola no so Italie actualité ya mboka Congo, mbote mo na mboka Blaise. Mbote madame Sandra. Sango boni sango malamu toujours na ngolo nzambe pambate aussi toloba yango nzambe pesa biso makasi ya obundela mboka ya ko défendre yango pe ya ko défendre ba Congolais. Voilà, toujours na cadre ya actualité mboka Congo to moni bongo ndeko Augustin Kabuya wazali bongo secrétaire général ya UDPS a désisté na force ya premier vice assemblée nationale pour nani. Bon madame merci pour la mutuna. OK. Les autres comme kempe komanya la po ete bayimboka bayiba malamu mayema ko lekana kati mboka na biso. Secrétaire général oza ko gérer parti na biso quotidien Augustin Kabuya Chilumba a outé ko annoncer yango na matinée politique semaine passée était azali candidat na poste o annoncé ka biso premier vice-président de l'Assemblée nationale. Et na yango ba réseau ezalaki mibale. Il y a liboso lobaki été raison est poussé à désister, c'est parce que il doit poursuivre de près maïman soma koleka na kati ya parti na biso. Pambate koza la première vice-président de l'Assemblée nationale d'attribution eza ebele. Et le fait que eza ebele incompatibilité ezali sikoyo. Eza kopesa ye lisusu ndingisa ke to tenter ya occuper makambo mayali koleka na kati ya parti na biso. Et deuxièmement alobi conflit ezali makasi na kati ya union sacrée. Yangwana ye moko akoki kozala juge parti te esengeli na ye azala libanda ya bureau to ya composition ya bureau po ayeba étant que gardien ya pouvoir ayeba na kocha moto na se donc ko apaiser ba milimo ya bandeko afin que boyokani ezala na kati ya constitution ya
membre ya bureau oyo tobengi bureau définitif ya Assemblée nationale. Na yango to profiter tomonaki lobby mokolo ya lundi mokolo ya mardi lobby oleki mokonzi ya parti Augustin Kabuya bengisaki ba candidat nyonso ambitieux, c'est-à-dire bato bayebanso ba député national nyonso eli na liste ya UDPS oyo bazalaki na posa ya ko zwa ebonga na ye, donc on remplacer comme étant premier vice-président ya Assemblée nationale. Tomonaki bandeko baye ebele mais toali ko dénoncer boy tango CEP na biso UDPS to commission électorale permanente et annonçaki ete ba candidat oyo bali na posa ya ko déposer ba candidature na bango baya ko sala yango na lombango na délai ya jour moko. CEP a enregistré qui au moins les 4 candidatures. Na 4 candidatures wana misato bali ba député mingi ya province mais eli na kata liste ya UDPS. Et na niveau ya Kinshasa ezalaki na moto moko oyo tobengi na kombo ya honorable Francis Chibalabala Mukunai oyo azali eli ya circonscription ya Tchangu. Monsieur Double Brassard oyo abemi 2 sièges na kata ya UDPS, siège moko na niveau provincial na Masina, siège moko na niveau ya Tchangu comme district. Et tango bakei ba déposer subitement toye komona commission chargée à la gestion d'ambition et ko présenter liste mususu bakomi lokola 11 personnes. Et na 11 wana madame Eli désordre pambate Eli na bato mosusu sans ambition, sans vision, lokola moni la CG démissionné, to a désisté et c'est lié par komeka. Yangwana to a mettre en garde. Ba ebans o ba ko créer des ordres, o bali na idée à mon côté na o matali l'attribution à premier vice-président. Moto ali ko mérité yango to ko ba yango biso UDPS tozali na sima ya honorable Francis Chibalabala oh il faut à occuper poste ya premier vice-président de l'Assemblée nationale. Azali candidat favori ya UDPS pambate azali na soutien ya base et soutien ya ba combattant nyonso. Azali ndeko oyo asi assumer fonction wana mais na niveau ya assemblée provinciale na législature oyo euti koleka. Auti kozala vice-président ya Godin Poi. Tomonaki yango malamu ke a gérer malamu na absence ya Godin Poi ye moto bande ko assumer intérim abanda ko gérer. Et moi j'ai des témoignages même d'anciens députés o bande ko loba to préférer ka kutu Chibalabala à modérer to à diriger plénière que Godin Poi. Pambate c'est un homme honnête, droit, rempli de valeurs, respect et puis un vrai fils ya UDPS motoali ko incarner idéologie to vision ya Kondo Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Toyebi ke ba candidat bali mingi o bazali pe majeur, à l'occurrence professeur Mbata. Dieu Mbata toali ko senga na yo boye. Outi déjà kozala premier vice-président, aussi au gérer yo moko yebi bilan na yo. Naza ate pona ko lobela bilan na yo, mais ngana toyebi ke bilan na yo ezali largement négatif. Au sali elo côté de l'Assemblée nationale, au sengeli na yo au désister, au tika bato ba yebi musala ba continuer ko sala musala. Ndeko na biso a selio, yebi ozali pe candidat, mais yeba yango na ministère intérieur obima futurbar. Au échoua au sala ta elo ko mokote. Botika moto oyo ali ko mériter ko diriger bato babino ba ko boya aselo to boyi Mbata batika la ba député toza ko soutenir biso banso mwana ya mboka o to bengi na kombo ya la bouche autorisée de la Tchangu honorable Francis Chibalabala moto ko incarner ba valeur moto ko travailler pour la vision chef de l'État moto ya bomi la muka na Tchangu ngana te bi malamu que Tchangu zara fief ya la muka mais banda honorable Francis Chibalabala azwa makambo na maboko na Tchangu la muka disparaîtra na Tchangu pendant 5 ans et tu là ko yokana te et tu là ko mona te toutes les actions à la muka et banda ko simba te pamba te ceux qui moi la mboko honorable a convoqué marche de meeting ba ko balancer
bomona kaka ke ya honorable Francis et à côté de Sabato bato ba ko préférer koyo que la chouchou na bango mwana na bango toujours azala au service na bango malamu na lobi ke non ndeko Kabuya alobi aboyi ko la première vie comme ça lingi asa la partie bon kala nyonso na razo ki décision wana to mokano wana ko salela ya ko comme première vie nationale alors que je vais faire ça la partie malamu bon madame tozali bato des fois non avantage non exact que ça avantage té des fois mon toako kanisake et loko ezaboye mais en arrivant sur le lieu à constater que ezaboye que ezaboye je me souviens mon konzamboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo jour à liboso oyo akotaka na présidence oyo asala remise reprise na Kabila aloba yango alobi kaka na jour à liboso na komona déjà que makambo mboka eyali ndenge tokanisaka te donc gestion des affaires de l'État n'est pas la même chose de ce que nous sommes en train de penser libanda ya faire ntango okomi un homme d'État yana baréalité mosusu okokutana na yango oyo ekosenga na yo kutu même ozala détenteur ya bagrand secret ya lokola ndeko Augustin Kabuya actuellement il est le secrétaire général ya parti au pouvoir na émission tout ça la fois passée je l'avais bien mentionné nalobi un secrétaire général ya parti au pouvoir n'est pas n'importe qui Ali Moto Oyo Aza lokola en d'autres termes comme vice-président de la République. Donc il est là pour protéger le pouvoir. Il est là pour réunir toutes les personnes au Mali, aux alentours de Mokonzi Mboka. Afin que Bazala la vision. C'est lui qui a le pouvoir de dénoncer. Mais étant donné que ce sera comme membre du bureau, à cause de la limité, à cause de la sous-soutien, non, place c'est non, pas battre l'intérêt politique et qu'on sait que oui. Mais personne ne non, mais lui ne sera plus en mesure encore à Koloba. Non. Vous avez vu, il y a un moment à l'objet non. Namoni qui faut se retirer, Nazalana nous a parti, Natika la député simple, mais là on a contrôler ce qu'au pouvoir. Donc il est le contrôleur du pouvoir dans le pouvoir. C'est-à-dire à contrôler Maïma que le Galakata pouvoir, mais il n'y a pas dans la Katia, il y a pouvoir. Il y a un atala l'objet non. Nazongi si balle na bana ya parti, bomi pona. Oyaza compétent à assumer fonction et le but monaki yango que tout le monde était déterminé tout Kinshasa tout Congo ba congolais banso ba combattant nyonso et de presse ba moni était fonction wana il faut l'assumer na mona mboka honorable Francis Tibalabala Mukunai auto bengi double brassard de Kofi Achango yango wana auto ya koyebisa bana mboka yango wana boza la surprise ya komona honorable Francis Tibalabala premier vice-président de l'Assemblée nationale ezali choix moko judiciaire ya bana ya mboka biso ba combattant et de presse neto polié yango to ko senga na mokonza mboka ave mingi sur eloko wana pamba te seja kometa biso plus tard lelo il faut que ba déjà qui est le premier vice-président yango wana to ko dénoncer ba mouchard bino bato bozala ki eli na liste de presse mais to mona ki bino lobi comme ba prétendant candidat à l'occurrence na ko kebisa yo mais c'est ceux qui sarcasse aux alliés députés, il y a Miabi. Élu dans la liste, il y a 4 AC regroupements, il y a Peter Kazadi. Tolingi, ma blague, poste premier vice-président, ils ont dit poste UDPS, exclusivement qu'on a UDPS. Ils ont lié UDPS, ils ont mosaïque à UDPS. Ils ont dit poste moko exclusif, on a kaka UDPS, il y a un faut revenir kaka na mwana UDPS, quoi ça élu na liste à UDPS. Yo soko za muto UDPS, mais au Kenya na mosaïque. Sachez bien que cela ne vous concerne pas. Il y a un temps mettre Motonyoso en garde, ou qu'on tenter de dérouter volonté à ma combattant à UDPS, ou ma poni moko na bango, moi na mboka, ou azala toujours au service ya bana Tchangu, azala toujours au service ya Bakinois, azala toujours au service ya Congolais, comme honorable Francis Tibalabala. Le seul député, depuis azala élu, a tikala ko changer numéro de téléphone té. Motonyoso na fazer. Na bakulu na bazana ya numéro na ye tango nyonso abengaka ye ayambaka bango arépondaka na badésirata na bango contrairement na bacandidat mosusu akomona oyo bakomaka koyebisa biso si je suis dans ces postes c'est parce que ce n'est pas parce que le parti m'avait choisi c'est mon intelligence qui compte comme yayebi ke azalaki wana mpona mayele na ye cette fois-ci toza mpe na moto ya mayele mais oyo azali loyal et puis poli vis-à-vis ya bakonzi ya parti mpe ya parti. Donc, c'est ça, l'État l'Assemblée nationale, tout le monde est bon, dans le Sénégal. Après l'élection, après quelques temps, tout le monde
gouvernement bino c'est déjà union ba tous comme d'accord siéger mais oh ya biso awa bande élection ça mati lelo na bito ko expliquer par rapport à l'intérieur wana pour lelo to moni ndo mise en place la commission paritaire majorité OPP chargée de statuer sur la répartition des responsabilités au sein du bureau définitif. Ba ba la ngonde lelo mais kala no so wana ba ba poser la ligne. Oh bah tu vas moi ça doit bloquer est-ce que c'est vous qui moi ça doit bloquer to et dans nini na bito to expliquer na. Lelo to ko ça ba Congo mani boy. Merci madame. Mbosso n'a pas le pouvoir de bloquer toute la République. OK. Mbosso n'est qu'un simple président à bureau provisoire. Donc il a des responsabilités ou des attributions limitées. Pour comparer le lot Sénégal na RDC, ezali lokola selon ngai injure. Oto akofinga baton so babunda pour le développement ya mboka oyo. Sénégal ezakama mboka moko mukiao. Et puis il faut boyeba contexte nini Sénégal a outil na contexte nini RDC a se retrouver actuellement. Binomo bo akomona été na kati ya union sacrée bo kanina nous a mingi te. C'est ça. C'est-à-dire ma droit ba élément fort et union sacrée ba na kati ya ko se chamailler donc ko se mouvementer. Donc eza ko senga d'abord ko tchaki na kati ya famille politique wana. Contrairement à Sénégal a hérité du président Koti wana hérité azui kaka bateau bazalaki déjà wana a reconduire quelqu'un. Donc il n'a pas inventé la roue. Donc mboka wana ba contexte nango eza différemment na biso. Pamba te bango mboka na bango za d'abord na kimia mais biso mboka na biso to na kimia te. Et a kosenga kozwa temps pour mettre des mécanismes nyonso en place pour na que tant le gouvernement sikeza okota et répondre réellement na batante ya population ya kozela. Wakomona yango moni même na profiter pour na ko féliciter lisusu madame oya koti comme la première ministre madame Judith Tuluka pambate a reçu sa consultation na lobby le 19 et tant qu'on considère ça le 19 je pense bien qu'avant le 25 nous aurons déjà un nouveau gouvernement dans ce pays oyo ko kamba madame wana makambo consultation comment qui Augustin Kabuya ou adressé le cours informateur fait formateur ça qui da consultation ils ont consulté est-ce qu'on va faire qu'on est copié pour consulter les sous. Augustin Kabuya azaki formateur té. Il était informateur. Informateur. Non. Oh. Il n'y a aucun texte légal. Tout ça qu'on informe, mais un peu kolongola, baïmboka confusion la mutu. Il y a un document authentique, officiel, au EPCI Kabuya Augustin Ningisa Rosala formateur. Il a été informateur, mais la personne qui est le formateur du gouvernement, c'est le Premier ministre. C'est lui qui consulte maintenant la partie prenante, enfin à dégager autonomie du gouvernement. Et c'est leur proposition à signer un regroupement de partis politiques et le gouvernement a constitué 45 membres. Et la landing Ngobila Lobby, quand vous allez consulter, Ngobila Lobby, Premier ministre ABC Atinda, 6 combos. Le là, 3 combos par poste. C'est long, on va dire, on a la landing, économie, la finance. ABC Atinda 3 combos la finance. 3 combos d'économie, donc on a 3 combos, on choisir combo moko. Et pas Premier ministre, on va représenter le chef de l'État. Il y a un autre Hollandi, donc tout le monde déjà qui m'a remboursé Kokende, pas mater discours et Madame Tounou Kaisa qui était ne me faites pas perdre de temps. Donc c'est-à-dire, votre fait sangai sous Moussala Makaste, j'ai juste besoin de répartition de poste, n'a pas Sabino Marambuto de Marito qui est Liboso. Ok, moi c'est vrai que mon conseil pour la CAC qui bon pour zonger la République démocratique du Congo, mais comment on était bailli, comment on bailli, on va mettre tout ça, qui mon conseil pour on a été à Keiwa, puis on se va à Kigali, on se va à Kebali, comme ça on a habité. Nous on dans l'information pour éclaircir l'opinion, oh, bah qui m'a dit que mon conseil qui passe que bah donc comment on a été. J'ai vu même à réseau social comment avis de recherche, nous sommes comme avis de recherche, peut-être à tout le monde en a été. N'habitez ce qui est revu pour le banni parce qu'il est de l'UDP, c'est ça, il est parti de l'Union et puis l'Union sacrée, c'est ça. On a fait la biseau. Mais on a fait ça, mes amis. Donc, on a fait ça, puis azana na nyongo ya nani bebi sangano ba kongolo wanda luka fati agenda na bino nini vraiment ya bino nini azwaki o akendaki omoni deux fois tango zalawa o mona mo mutu moko mamuso aliete banda tonga leki o tseke ditala boye tala boye boye
abeti ne moi tour ngai tant que la sentinelle de la République na yebi place Mokonzamboka kendaki bon Mokonzamboka kendaki pour l'intérêt ya mboka et je vous assure voyage ne wana obscur wana ba yebi place kendaki te et kozala la ba retomber dans un futur proche Rwanda kokima tana bika Rwanda kokima yo yebela kozala kendaki wapi bazo bakendaki Kigali te akendaki Kigali kosani cherchez quoi là-bas mascarade faite na Kigali ya soki 30e anniversaire na bango génocide o ba ko na ko bani ko chola Congo et Fatia Kende omoni de fo ba journaliste mususu ba yeba musala déontologie éthique te na bino comment est-ce que un journaliste blanc aussi sensible ba grande chaîne a ko confirmer appartenance à Tshisekedi na kati ya biloko na bango salité wana miyibi wana et puis à un certain moment avant s'excuser sengi pardon au moins to bimi bololé sentiment ni netindaki yo au moins là qui wa pourquoi le bayibo il doit être auditionné même par ba service na bino et kambara bino pourquoi ça là qui nini au salaire mensonge mon grossieuse bongo pourquoi c'est la mokonzi mboka makambo pona ko mettre un peu ko lokola pour exposer le peuple congolais bamona ke Tshisekedi zela d'expliquer bamona ke Tshisekedi moto azokosa kobundisa Rwanda meta wana ke soutenir ba Rwandais c'était ça leur plan et non bambala mena laboratoire na ba yangwana koluka ko sali Fati bongo mais Fati moto okuta tikala kondima ko négocier na Kagame te ndako ke na mboka Kagame comment bomba yeto ni problème il arrive des fois information de pesa kambo bakani mabango te ndoko nila kongola ni information zo talibanda ba moni keda ila bande ko na bamindele de ba petite information da sûr on sait que le bara bandi magate en quelque sorte c'est comme ça nous cela ko le baké tete to mona ki bongo de bandelia poso to te ko banda de ko mondo o dali bazala ki bongo ancien vice-ministre hydrocarbures a betaki moi c'est comme ça niveau moi ça kufi habité réaction des alignés yango na ebisa que même l'émission utaro le cas que Kabila Joseph héritage ya tikepso na Congo ezali kuluna na ba voyou Kabila était entouré même de ministres voyous yoko imaginer un ministre pas commettre moi siti na niveau Obomaye est-ce que à moto normal tandis que être ministre c'est déjà être au-delà ba sentiment au-delà ya ba esprit na yo. Donc tu es un homme d'État, Moutouma agissera sous pression. Et je me demande, moi c'est à cause de la salle qui est nini, comme il s'est à niveau au Bombaye. Et j'ai bien suivi de procès le cas qui lobby, et ben lobby n'a pas pourquoi, juge qui est en procédure de flagrance, en vertu article 7, il y a code de procédure pénale 6 et 7, il y a code de procédure pénale, et puis va condamner le jugement qui rendit le Natongo, va condamner 20 ans de prison. On a homicide intentionnel, c'est-à-dire à créer l'iwa moko na posta à koluka yango. Oh bon, quand on tango beta mututi à niveau wana, c'est quoi il a posta au Bomaye. Et comme au Bomier, va condamner 20 ans de prison. Je salue la justice par matin, la justice a été dite. Batala guité, soit ba moyen naie, to ba on naie social, mais justice salami va condamner 20 ans de prison. Et toi, si on a été justice emboîté par wana, même si on a miibi, si on a très trop collaborer na groupe rebelle na Est République démocratique du Congo. Donc on peut que vraiment na souka ya émission na biso mais on tout kaka bon parce qu'on a posé kaka parce que na tout noté ba imba ba de la réponse que vous te pas na parce que vous êtes membre de l'UDPS et vous êtes membre ya Union Sacrée. Comment on a été lelo oyo ba sali commission ya mise en place makambo ta élection à l'Assemblée nationale. Mais bino Union Sacrée bozana des candidats à la poste à présidence de l'Assemblée nationale. To ana papa Mosso, to ana papa Dal Kamere. Quand on a mis balé na habité beaucoup pour nani parce que bon c'est pas la maman moko tata moko. Omoni madame, merci pour la mutuna et puis il y a une mutuna na banda ozela. Donc c'est l'une des questions que j'attendais vraiment beaucoup. Omoni na utu ko lobelango ba vie mbata o kasi ko. Tango sali yeba peke il faut ba tumusube ba sala. Okon. Mosso, ve mosso. Okomi mukolo papa oza so ina 84 ans. On continue la caméra répétée. Et
puis Mbosso il y a en terme il y a pas politique. Mbosso combien de députés à l'Assemblée nationale? Soy moko soy mi balé. Si j'ai une bonne mémoire, il faut que je tout soy mi balé. Mais Camer en a combien? Camer. Oh bon. Camer en a combien? Camer a député de actuellement. Mbosso a fait son temps et puis là il a encore la chance d'être le président du bureau d'âge. C'est normal. Il a fait son temps, il n'a qu'à passer. Laï étant que la sentinelle de la République, le gardien du temple de la démocratie, n'a pas soutenu la candidature, il y avait qu'à venir Vital Kamerhe, Bisso, descendant Etienne Tshisekedi de Moulumba, vrai combattant de l'UDPS, tu as soutenir yo. Tu as soutenir yo, combattre, tu as dit qu'avec yo, quelque chose est au Salama. Voir nos candidatures, dans la union sacrée, moi ça ne m'étonne pas. Qu'il y ait une assemblée provinciale. Yo tolo ba des candidats mais l'assemblée provinciale ba 3. Toi on a chèque Jésus Noël comme candidat indépendant mais à mutu ACP Ngobila. Toza na ave na biso Amos Mbokoso candidat à Ngobila na liste ya ACP. Toza pe lisusu na Levi Mbata candidat ya on a ni Peter Kazadi na liste ya 4 AC. Donc 3 présidents, 3 candidats présidents pour un poste. C'est tout à fait normal. Moi j'appelle ça la beauté de la démocratie. Oh bon, la beauté de la démocratie, voir Vital Kamerhe na Mbosso là, c'est la beauté de la démocratie. Et je vous assure, prenez-moi au mot. Mot sans joie. Donc, attends, si le plan est arrangé. Selon les Congolais. Selon les Congolais. Parce que ça lui peut être et si le Sili n'a qu'à se reposer, on lui peut déjà. Pendant que tu sièges à la palais, 84 ans déjà, barrage à repos. A-t-il n'a moi l'année première suppléant, ceux qui Nicolas Mbosso a siégé. À continuer ce qui va y a revendre d'attaque et a conseiller à président de la République. Ok, votre émission na biso ndeko Blaise moi liloba suka parce que to comme est-ce que to côté. Liloba suka ezali boye. Bana ya kin en particulier bana ya Congo en général, toza causer la nouveau vent essoufflé na kati ya Assemblée nationale. C'est-à-dire nous avons besoin d'une équipe forte pour kokamba bureau oyo ezali koya po esala mosala ndenge longo bani na yango étant donné que président et Assemblée nationale à cause de la soit économiste et politologue je ne sais pas il faut premier vice-président azala juriste donc moto asali mibeko ba étude matali mibeko droit. À l'occurrence, honorable Francis Chibalabala Mukunai, biso ba jeune, to sengi na mokonza mboka, alobaki cette fois-ci, il faut ça la wabenga rajeunissement ya classe politique, ça la ba nouveau leader. Si les lois on a connu beaucoup de problèmes, c'est parce que à travers qui n'a ancien, ba mobutiste, ba kabiliste, les lois ba yesus ba komi ba fatiste. Mais baza ba faux fatiste parce que il y a kuti bango na kati ya masolo. Le vrai fatiste ezali ba honorable Chibalabala oyo abanda toujours depuis 2009 pour travailler pour le compte UDPS. Il a été le secrétaire d'un niveau à cellule ya sans fil en 2009 nommé par Etienne Tshisekedi wa Moulumba. Wana mbata zana na soki na PPRD. Oh bon. Voilà sur la PPRD. On a 2012, 2013. A combattu déjà premier vice-président au niveau de Céline. On a battu dans la INC. Battu dans l'ancien battu dans ma masola IDPS. Battu IDPS dans le lobby qui professeur André Salivé. On bon. Moi Maël et moi on peut pas récupérer et le lot pas de chance à assumer fonction il fallait couper ça un fils maison. Mais il a l'audace quand même il a réclamé les sous. Bon, c'est tout à fait normal. À Congolais Rwandais on doit réclamer mais tu es biso UDPS biso bana Tchangu biso bana Congo biso bana Kinshasa tozali toujours biso banso na sima honorable Francis Chibalabala et toi causer la voix nouveau toza qu'on a conseillé Assemblée nationale et révéler image na yango et la tarobi ya sika et ça là au service ya peuple et au service ya Congo. Merci beaucoup. Ba o bazana posa ko rejoindre biso toujours ezali humble serviteur na bino gardien du temple de la démocratie président Blaise du parlement de Peto Congo so bolingi ko contacter biso peut-être pour la réponse to makambo mosusu bo contacter biso na plus de 143 81 34 34
671 na bandeli lisusu pour audition malam plus 243 81 34 34 671 ezali toujours humble serviteur na bino tokozala toujours aux aguets ndenge papetier na tika biso na balabala mpona kobundela mboka mpe mpona kobundela bacongolais ntango nyonso actualité koexige tokoya toujours auprès na bino mpona kopesa bino mayema koleka na mboka nzamba bakoko azala na biso. Ok, merci. Merci beaucoup. Voilà, tu comme vraiment na suka ya émission na biso quand de sa bino so ki actualité ezali to bango mpona biso moko te tokoka moyen nyonso ya ko transmettre bino yango. Voilà ko ka baso ko mokete sans ko pesa nzambe merci abateli biso. Namoni wana tous namoni boss nanga Rifin qui sombe sika zali en tout cas mambote ebele. Wana pesi susu merci na ndeko kapa ya azali bongo monteur na biso. Namoni pe Rabilema en tout cas to comme vraiment na suka ya émission na biso mukolo lelo. Merci ba on su balinga kanga mama Sandra. To mwana mukolo zali koya. Merci beaucoup.